oyo eza selon ngai, vous comprenez? Bato bayeba miziki bamisusu bawondima bamisusu bawondima te. Donc d'après ngai na Congo tomona bato basala miziki babina na bandenge tu, mais totikala ozwa ba danser ya makasi te. Mpona ngai tamonaka motaleki nyoka longo azate tilelo. Ah, pour vieux, oh, ceux qui viennent, je suis sûr bandi ko bina. Yo moko mona ke azo bina avec simplicité. Et après nyo kalongo, nazo mona sefali. Baraja kula babina na bango, baraja kula babimisa ba dance, batebele babimisa ba dance, mais na ko bina. Ke batu bazo bina ozo tala ke faut osepele long mimisu no faut sepele. Non, nyo kalongo abini. Bon, problème vraiment ça na tête na tout ça les vidéos ba salam déjà na bino ba bonjour et pas na bino vraiment ce que ça a pour la première fois ko hésiter te ko liker vidéo à partager pe vidéo pe ça l'effort au que na TikTok au s'abonner na chaîne na biso Elom Sisineti, ça nous fera toujours plaisir. Toujours poster non biloko mingité pour toujours c'est la moi ba pousser na s'il te plaît kene na TikTok ezo fele au na Elom Sisineti au s'abonner pour petit tour na Instagram ok na Elom Sisingande au s'abonner et repese biso moi force et puis masole go banda kuna et sera toujours avantagé pour na biso tout. Sinon ba bonane les kaki bien to les qui bien ndenge zala kaka bino moko boye binyoka longo c'est un vieux moko vieux père vieux kala beti musique na ba papa imba donc baza ba lin ba pionnier ya bamboka o mais eloko moko esalaka pasi na musique na biso conflit zaka toujours pour nyoka longo aza un peu de esprit colonial. So kotali par exemple, il y en a Koffi Olomide aza un peu de mon esprit ouvert. Bango mbale pe bayoka na gate, Koffi azalaka toujours opposé à nyoka azalaka toujours opposé à Koffi, kutu nyoka sala ba guerre moko na Koffi o guerre ba biandonga zwelaka problème, ba biandonga kena Koffi ba musicien ya nyoka longo en public na émission na la voix d'Isaïe na habité bino boa batale lo soki boyebi lisu lisolongo. Donc bongo mbale bazalaka kita et bayoka na kate to yebite eloko nini bawela. Mais batu musu balobaka bawela makambo ya basi ndenge ezalaka po Koffi na makambo basi aza suka. Mais ti tokoli ndenge tomonaka ba musicien bele toyoka ba musicien makambo basi mais nyoka longo na toyoka na makambo basi te. Asoki plaza kana basi esoki pe basi ngo bazalaka te ngana yo toyebite. Mais nan vraiment akota na kati ba scandale na makambo basi te. Mais yena na ye Koffi ezalaka kita ti lelo malgré ba komi ki mukolo boye nyoka longa linga Koffi ata mukete. Ah, wana eza vérité. Mais Koffi be na côté na ye aza moto moko enkipa aza moi azaka pe na moi ba rankine na ye rankine éternelle. Koffi zoka za la rankine na moto ba rankine wana kinaka ti ndenge papa yemba kena na rankine eti na sama bele na Koffi. Bon que le banaka na lola paix son âme. Bon omoni fali pour pas beti ba stade a wandenge zala kaka okumba ndenge zaka ba vie na biso o il fallait ba se balakisa ka exemple. Mais kotala sikoyo Koffi Olomide na fali ndenge bazokende bazoki bakema be makasi Koffi kuja ningi ta ko sentir makambu ya falite alingi kutu ko sentir te batu bazo bake mutema mabe. Oui, c'est vrai que azo lakisa mutema mabe, mais otala pe côté ya wenge bata wenge pe bazo lakisa mutema mabe envers fali eloko ezo sala bien te na communauté. Il fallait ba pesa moi bénédiction, pas bénédiction en termes ya ko bénir mutu moi comprendre ndeko sala musala bien, félicitations. Tout ça là ne pesa ka bien ça ne ba trophée pour bango basali musique liboso. Mais tozila ki batu moko basala bongo mutasali ngazate ti tozili nyoka longo na banza conscience zongi botala ndenge nyoka longo a féliciter fali eza malamu ou bien eza mabe. Ton album Droit Chemin, encore une fois mes sincères félicitations. Bonsoir Fali. Alors, mes meilleurs vœux pour cette année qui commence bientôt, l'année 2024. Mes vœux de prospérité,
de santé et de beaucoup de succès. Je ne peux pas passer de cette année 2023 finissante à l'année 2024 sans m'acquitter de ce devoir de te présenter mes félicitations parce que tu l'as fait, tu l'avais dit. 1, 2, 3 pour tes prestations à ces 3 arénas. Tu es une fierté pour la rumba congolaise, une fierté pour la RDC, une fierté aussi pour l'Afrique. Va de l'avant. Et je ne peux pas clore mon propos sans aussi présenter mes félicitations à toute ton équipe qui a battu, qui continue à battre un grand travail depuis ton album Droit Chemin. Encore une fois, mes sincères félicitations. Mabe ya NDC na biso pe zalaka, omona likambo nyonso musicien koloba na pembeni pe na entourage na ye ebimaka kaka libanda. Na komprenaka te Kofi pake oloba bilobaloba na ye kuna epai azalaki na Abidjan kuna ke tala banyoka longo mosusu. Akritike nyoka longo makambo wana ekomi pe ekomi deja na Kinshasa. Bato ba comprendre déjà de vieux Kofi asiliki ka pour nyoka longo apesi fali félicitations. Bon, na ebito tota ne makamezo keneske ba continuer sous conflit na bango nde ba koli boy. Ba koli déjà. Vraiment moi peto lo bela bango mingi za depo baza bancien, comprendre. Bon, to sukaga wana commentaire za la mingi depo oyebiti ka ndenge za kasino bo s'abonner na chaîne et ça a biso plaisir à toi. Tacos.